doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Avant de 5 minutes à l'élo, Nazali vraiment tenir pour remercier Batunio surtout Oyo Balandaka 5 minutes. Au Balandaka Clébois Original, en particulier émission Oyo, il y a 5 minutes parce que émission Oyo, Ezali, bon, pas comme les autres émissions, ou émission Oyo Monique Nalobaka Ngai Moko, Nazali na invité te, nazosala ba analyse na Ngai Moko, donc ceux qui batu Oyo, ba pesa confiance na 5 minutes, Balandaka, donc vraiment, Ezali, et Sengomingi, et puis Nazali, ko pesa bango ba remerciement ebele parce que bango mutu bazo sala que 5 minutes ezala et puis ceux qui bazo landanga ezali te que bazo landanga kaka par plaisir bazali ko landanga parce que nalobaka makambo ya bosolo et puis analyse na salaka na genre ya analyse na salaka donc nulle part ailleurs kaka na 5 minutes avec César Ngadi yango na mona rata bato basali be mission na sujet moko boye mais bakozela 5 minutes ya la musique ya po emema ba masolo Ndengi wadeni mulamba on a salué à partir à Kisasa kuna aepsanga na 5 minutes il y a du tout donc ezali makamba sérieux ezali makambo neti yo memi on est comédie ezali makamba vitesse donc vraiment ezali nulle part ailleurs donc vraiment merci une fois de plus na baraka je ne cesserai jamais de vous remercier pour la dite fidélité donc émission nabiso ya lelo à 5 minutes toko lobela na solo la nabino boyebi que 5 minutes ezali pe cours ya éducation civique na epsaki bino ke tokolembaka bino te parce que makambo ekomi na mboka oyo ekomaka kaka likamukie polémique ekoti likamukie kaka et surtout etali président de la République makambo mboka polémique ekoti donc makambo politique bato bakomi ko discuter nango on dirait makambo football on dirait makambo moko kaka ya théâtre mais boyeba ke politique muto ekumbelaka makambo nyo surtout mboka ato lobi occupé politique mais politique muto occupé yo donc boyeba ke politique basakana nango te politique bato bakufaka na yango donc ezali pe bien parce que peuple congolais kala peuple congolais azosaka ba discussion ya musique ba discussion ya bal siko et comment pensa bien que congolais bakomi ko swana po na intérêt ya mboka na bango donc vraiment ezali bien mais bokeba na bato mususu ba veikilaka ba maloba o ezangati na pona ko bebisa bato mitu yanga to yebisaka na bino ke bozalaka calme bolandaka 5 minutes so likambo ezali toko lakisa bino toko yebisa bino likambo ezali so likambo ezate toko ya te pona ko inventer makambo pona ko sala plaisir na une certaine catégorie ya bato moko boye na 5 minutes toko sala ka yango te yango na boyebi bato ba banda ko landa 5 minutes avec César Ngadi banda kala ba yebi ke émission oyo tozali vraiment ngana za objectif. Yangono moni vraiment bato a se plaindre parce que je vous dis encore c'est pas facile au moins na bato mususu ba sa émission bato belé bazotala parce que ayambi mutu ayambi musicien moko boye ayambi mutu moko boye politique do bazotala bato bayebi musicien wana bayebi politicien wana bazolanda na bato na moko mais ngai na zolo bangai moko do temps na zolo bangai moko donc bazotala ndengai makam na zolo ba donc ezalaki kaka vraiment parenthèse moko na fongolaki na kangi yango po na bino bo comprendre siko vraiment les lots aux ali kolobela polémique oyo ezali ko enflé na ba réseaux sociaux polémique oyo et cueilli d'une façon virale boyebi donc d'une vitesse internet ezalaka et komi makambo oyo ya kamere azali kozonga na justice na ebisi bino justice na mokili mobimba ata na ba pays oyo tozali ya civiliser baza na démocratie justice soke bandi pour esi là ezalaka na betape belé au moins l'aime sous ba condamné ou ba bimisa yo mais okobima no kité parce que démarche donc l'administration la plus lente na mokili mobimba ezali justice
ils allaient donc service pénitentiaire, donc ils allaient au côté en pour bima et commis manœuvre. Tolingi vraiment les lots nazo so anabino parce que bozela la musique et commis donc polémique boye bien au bazo ba biko non siko au moni biso so ki tozoloba congolais a comment un complexe ceux qui donc chaîne moko ya mindele lobby bandimi chaîne wana TV5 lobaki donc France 24 lobaki mais ceux qui 5 minutes lobby c'est ça ngada lobby non ba kondimate wana ezali complexe parce que mundele akoyeba mboka nangai ko lekangai mokazate ngam na information il y a bien na repesa bino mais ba kolanda te à la source après tant ba koma mikole landi ba moni ke nazaki na raison et comme radio kenyan donc comme parce que était président de la République accueilli na Kenya zakuna na Kenya boyebi ke to koti na communauté o ya Afrique wana ya est wana Kenya ba Rwanda banani tout to koti parce que tous na kati ya masolo. Parce que tous les étrangers, étrangers, tous les bango, ils ont un avantage belé. Donc, cause libanda na kati, cause na kati, ils ont un avantage que les cas. Peuple na biso moni sans visa zo kota kuna et puis ceux qui ma kambezali donc ils ont les Canadiens moi peuple. Donc ton cas présent que na Kenya allez polémique va profiter. Radio Kenyan et lobby que donc Vital Kamerhe bazo gracier donc masolo na ezo là donc aux hommes qui français pour ndima mutu mususu donc yangonanga ba penza congolais fallait tous colonisés par la France donc parce que donc mentalité na biso ezani ba français mais siko biso to kota na ba baliverne to kota na mama masolo mo rezanga tina oyo penzo zo monake donc et puis na epsaki bino boye barake batu mususu balala ka bazo tala lobby ba recréer nini. Président de la République a Tekimboka, président de la République Minembwe et Kei, ce qui n'est. Donc, aux hommes, il y a quelqu'un qui va créer le coup. Tolongo Liango, Batiki va créer Moussous. Président de la République, Akoufi. Pas tout le monde, tout le monde, moi, je suis confirmé, je suis bobota qui ndo kia ba congolais, Akoufi. Oh, bah, c'est l'opération, donc, à cœur ouvert, donc, banamba, tant, tout si, donc, tant, au président Bimi, Tolongo Liango, moi, ndek balali, les loba comme qu'on crée ba makambo. Moussous. Et puis moi, je suis tous années kamayele parce que à Zosala ka ba téléphone ngwana kala mais Zosala ngo bien mais ceux qui sous azu to kozongela kaye parce que il faut alla passer nga pardon. Siko polémique ezali Kamere bazo blanchir donc président de la République mutazo blanchir parce que ezala ceux qui mutasali mabe ba condamné ba bimisie eza président de la République so ba condamné toujours se rappeler. Mais basango balati polo balati nini bazotambola donc Kamere il faut réclamer ba millions oya yibaki mukolo bakangaki Kamere allez basango bango mo siko ba komo lo baza innocent po bo mona kaka basango ba changer le po bo mona kaka ki ndoki ba congolais donc peuple congolais justice ezalaka na betap au monakaro atama makambo ya Kofi to sala kama parenthèse Kofi na période ba katela ke makambo après siko umela ki susu ba bengisa ki susu na cassation ba ben on se court cassation donc je sais pas si vraiment zandeng wana ba to justice ba yebi tant ba okatelo likambo après ego ya susu sima et s'il a raté justice et s'il a raté après tant penza et comme siko donc Kamere za siko étape asuka. Mais ça n'a rien à voir. Beaucoup m'ont créé déjà makambe belé. Oh, barocratie. Oh, barosala boy. Bonaboy. Non, peuple congolais, tout tika polémique, na place à polémique. T'es pour battre belé. Bah, comment, que ça la polémique, n'endengi ya négativité, n'endengi karake, et ça la bienté, et ça la bienté, pour qu'un mot qui n'est bienté, bah, c'est ka, président de la République, bah, congolais belé, bah, comment, donc ceux qui m'a camboua ma bé, en boka na biso, bah, ngo, bah, komi, ko se plana yango. Donc, vraiment, naningaki na beta c'était avant to kota na masolo mususu yangwana lelo émission ezali kaka vraiment to beta na c'était pour na polémique oyo et keine donc d'une façon virale donc panzane komia donc batali kaka pa bango babulaka donc bamoni à présent na Kenya il faut to créer et le monde na Kenya radio kenyan et lobby donc radio ya Kenya et lo bango ya biso lobby te bango bazu information ya makambo wana avant biso mais vous vous rendez compte quand même. Donc, vraiment, tout marqué pause, Nabiso, il y a un partenaire, Nabiso. Donc, restez connectés sur Clébois Original. On revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales.
Situé à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de la Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku, mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltia ngo na poche, na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc on a besoin il y a câble HDMI, courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est la TV ça. Ya Banamboka bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois obengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai, donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Neko ya Congo, tunanga ininyo agence Wami service oyo ya madame Mireille Wakanke azawana mobimba pona bino ba diaspora bolingi kotinda mituka toba kolia ndenge na ndenge ko hésiter na yote. Adresse Ezase Moko 5 boulevard Ornano numéro 75 018 na Paris 16e. Awa na République démocratique du Congo na ville province ya Kinshasa. Boko Zoyango na avenue Maringa numéro 83 référence étoile bleue na commune ya Kasavubu. Soit bo contacter la ba numéro oyo. Maman Mireille Wakanke tata pambola yo na yaka pamba te soko moni na ye kombo na yo na témoignage na yo eke musika pe betinga na motema na mona ba agence na sena moi oyo lukute za makasi na ba agence na escroquerie okomona mosali ya nzambe asali pe publicité batu bazotala me agence na bango vérité ezate. Na moni mituka na moni bilamba na moni bakoli nyonso batu batindaki ndenge bayebisaki na yaka kokontrole na contrôler na moni musala oyo sala Wami service libote na nzambe bisika ya kotinda biloko eza na Wami service. Oui, yaboye ezalate ndeko kosazardete agence ezakaka moko Wami service ya madame Mireille Wakanke atie la disposition ya ba diaspora nyonso pour que boko misaka bakoli na bino mituka na bandeko o baza na Afrique avec impact na idéologie. Wami service pardon maman Mireille Wakanke balinga pe ba congolais boyete prix ya mo bobé. Wami service et pas Mireille Wakanke. Wami service frappe na le frappe na retour. Chez Elbito Coiffure toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure.
De retour sur le plateau, merci Nabato tout Alanda Rabiso, Nabato bapesa confiance dans ma partenaire Nabiso, Bomoni donc Kodia Simo, Bomoni Sepela TV, Bomoni Wami Service, il y a Mireille Wankake, Fred Nabiso ya Maritime et puis Bomoni Salon Nabiso oyo to recommandera bino donc Elbito coiffure na Saint-Denis donc to zongi na kati ya plateau na biso boyebi karake la musique ya mikolo yo donc techniquement moi to bima libanda penze zate toza ko sala ngo na ndaku donc la musique ezaka ya vibration donc vraiment merci na fidélité na bino donc sikoyo avant de continuer to zongi la subino makambo oyo ya justice à Vital Kamerhe oyo bato azo kolobake bazo blanchir hier comme premier ministre a remplacé donc Sama donc tolingi to laksabino no ba image mo ça les lengi bobi que président de la République na biso azali mwana kini yango moni ba masolo belé ba ebisaka été parce qu'il y a histoire ya makambo nyoso tout il y a politique il y a tous les masolo donc tant azo causer à causaka ndenge moko na biso a solo ndenge ngana zo so bino monaki a prometaki que ndako ya Papa Wemba la star de renommée, la star congolaise de renommée internationale donc solo penza donc boyebi que Papa Wemba donc siko ndako na iwana donc présent alobaki ndako wana net bango tekango a préféré ki l'état mutu asomba yango l'état somba yango po basala donc bibliothèque morokuna et puis basala pe studio ya munene o penze zo permettre batunyo subaya baya kana batali donc et puis ça net musée moroboye ya Papa Mbappé studio munene et vous en a kati ya résidence ya Papa Mbappé tozali ko lakisa bino ndenge basinyaki ba papier maman Amazon mère Amazon na ministre ya culture bazalaki wana donc basigné penza ba papier pour l'état a récupéré ndaku oyo ya Papa Wemba et kokoma donc musée et puis barosa studio munene donc studio penza ya solo et gozala ici kana donc bolanda bin moko na bilili ndenge mère Amazon akenoko signer ba papier na ministère. C'est ce jeudi 7 avril 2022 que la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Katungu Furaha, a récupéré le titre de propriété, les clés, l'acte de vente de la villa de Papa Wemba Shungu Wemba Dio, l'artiste musicien décédé de main de Madame Amazon Shungu. Il s'y est dénoté que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a au cours du Conseil de ministres tenu le 12 juin 2020 instruit le ministre de la Culture à examiner la possibilité de racheter la villa mise en vente par la famille du défunt Papa Wemba. Un projet qui offre plusieurs avantages sur le plan économique et touristique. En rachetant cette maison qui coûterait environ 750 000 $ américains, le gouvernement prévoit la transformer en musée et d'y installer un studio d'enregistrement de musique pour les artistes congolais à des prix préférentiels. Une grande première dans l'histoire culturelle de la RDC où le gouvernement aimerait immortaliser un artiste en créant un musée en son honneur. Ce dernier pourra attirer des touristes du monde entier car ils y trouveront les biens de valeurs artistiques de cette star de la musique africaine, au-delà du fait que de garder la mémoire d'un caïman de la musique congolaise, ce serait une activité touristique et économique à la fois. La mise en place d'un studio d'enregistrement, là encore, ce serait une autre activité économique réservée aux professionnels de la musique et ce pour les comptes du trésor public. On rappelle, c'est depuis la fin du mois de mai 2020 que la résidence de feu Papa Wemba, située au quartier Macampagne dans la commune de Ngaliema, a été mise en vente. Bino Bolandi ezali esengo mingi parce que donc vraiment président de la République na biso ayebi masolo Papa Wemba sala na mboka azali kino ayebi donc akoki kotika vraiment ndako ane kende kaka boyete bato ba ya ba buka ngo ba changer donc il faut etika la place moko historique bato ebele bazo ya wana bazo visiter donc et puis ba studio tango bozo sala banzembo wana bozo penser déjà na Papa Wemba donc vraiment bomoni présence soki a lobi likambo akosalela yango parce que ye moko ayebi vraiment oyo Papa Wemba asala po na musique na biso pe ayebi masolo ya mboka na biso donc sikoyo tolingi to beta susu sete kaka to tikel toujours na kati ya domaine wana po boyeba ke le 30 juin to yebisaki bino oyo asali makambo o batuna no bakokate Amadou Djabi
Donc, à Sali Masolo, au Bobi, qui Wenge 4x4 au penza original, au Banda Masolo, Basangisi, Bango, Nyoso tout, Nabokasi, ya Mesen Mounene, donc, au Koki, Sika Batutu, Babanda, ko échoué, donc, to bete lagi bino sous Masolo, nae, pour Batumusu, sous neti, neti, obi, Congolais, Alinga Kaka, donc, so, yelo, salami critique, Alingi, Esalamanande, Mabete, étranger, Morbo, Azale, étranger, to Yebisaki Bino, que azali congolais maman na Muluba donc papa na ende ya Guinée akendaki na kimukolo kutu kuna na Guinée après mboka na après fait kota maman na zonga na définitivement na kisasa donc bato belé bayebi atanga na ba collège atanga donc so kutu botuni wade ni mulamba ayebi kutu na papa na donc abando ke kutu ti na Guinée puis ti azali oza na Guinée abandai kaka kozala vraiment trop rattaché na makambu ya Congo parce que botama Congo akola na kisasa ata ozoka lingala ne ozoka te lingala ne tabandinga yi o apela lingala penza zoboka penza ngwaka penza ya bakinoa donc vraiment yango tongo obeta CT to ebiseki bino ke biso tout kozala sima ya concert wana oyo ozapeza concert moko du siècle le 30 juin mukolo ya indépendance donc muto azaneti muto ya na ba contretemps a soro diongo to telemela ye donc vraiment yango wana to linga to beta CT to lingi susu to zonga donc avant aussi cette émission na biso botika ba polémique a buzoba justice ezali indépendante justice na mboka na biso ezo dépendre na l'état te ezo dépendre na président de la République te. Vous allez comme na makambo justice azali ko sala et bandoko salema avanté et comme nous donc à 100% bilement bobi président de la République ko alobaki mais OEDG c'est sali na kati ya justice na biso ezali vraiment pas munene ezali ko sala parce que bato bakomi ko banga ko yiba bato bakomi ko sala makama mabe parce que ceux qui au meki oyebi que justice ko telemela donc caméra ezali justice mute bengi botika makambo ko polémique ke caméra yebo radio à Kenya ko loba makambu avant biso donc radio à Kenya ezana information ko le kabiso donc vraiment peuple congolais bo zala calme botika bilobela to zala vraiment focaliser na makambu oyo ya solo ya mboka na biso oyo etangami totika ba polémique ya buzoba donc to komi na suka ya émission na biso ya lelo ndenge na yebisa bino ka que je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Donc surtout comme na suka émission to remercier à base webika base ya ngonde vraiment makambu to banda toujours na kati ya Londres na honorable Jean Moutala merci na nyo surtout au sala capo na 5 minutes avec ses engagés toujours na kati ya Londres to zali kopesa mbote na Maria la beauté naturelle merci na nyo surtout au sala capo na 5 minutes avec ses engagés to zali kopesa mbote toujours na kati ya Londres na Jano Matundu merci na nyo tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngatoke na kati Espagne pour na repesa Beloti Mavungu vrai chéri na ndenga mukete donc petite nanga Sandra petite nanga Sandra ya Panama donc asekisa inga mabe abivie babulela rayo donc Sandra asekisa nga mabe Sandra na ngai donc vraiment petit sœur propre il faut za la kaka toke na kati ya Benin pour na repesa petite nanga Saolo donc petit nanga Saolo merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke siko na kati Irlande pour na repesa Claude Machinda Ilunga na kati Irlande merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Toke siko na kati ya Belgique pour nous repasser Poutou de Yalola petite sœur propre Poutou de Yalola merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Tokosugisa na Dokotolo na biso Jean-Paul Djamba merci nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate Kanambe Akozwa Masolo Nambunchu Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. Bon, le Cameroun, au salaire, 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 au salaire,